mutakala Sarah Bilengi des aboyés mon à salade émission sans tabou alobelaka de tout et sauf rien ni on soit lobelaka alobi ezana bat babenga kaye bala alakisa ba ondenge asalaka alakisa ndeni parce que tolanda ba émission na bango alobi ezana basi musu na poto ouais o ba basi musu na poto babenga bango nga nzana mobile na nga na ko satisfaire mobile na ngai te na sala ndenge nini. D'autre part, so totali bien ba émission sans tabou wana. D'autre part, peso aider batu mususu parce que mutu mususu ayebita ko apprendre ba la ki c'est la basala raboyer, basala raboyer. Mais oyo ndeza ya mabeto zo boya. Ce qui va faire na ba sans tabou bana mi balle belé na poto. O basala ka ba rapport sexuel en ligne ka bon la monde WhatsApp et Facebook. Mais non ba mona na te. Mais mi balle na poto be ba yaka ba bimana bango C'est ça. Bon, ça un problème pour Anine Mokilo, Moutala Xadem, Moutakala Laye, ok na Facebook au Monian, ok na WhatsApp au Monian, ok na YouTube au Monian. Donc YouTube. Mais dans un peu sûr, Batoubalan a biso Moussou Bozana besoin y a ba vidéo. Voilà, bonjour à vous tous très chers téléspectateurs fidèles abonnés de Congo Source, cette télévision de Jerez Mboni, Moti Makarine Mboni depuis 001 na USA, Texas, Dallas. Donc voilà, c'est encore moi, passeport rouge devant vous, toujours de beaux messages romonanga, batutu bo sepelanga, batutu bo linganga. Donc batutu bo komelanga que on t'aime ta façon d'être, ta façon de parler. Donc bongo. Batutu pe bo finganga, donc bo dundango. Donc voilà, aujourd'hui je suis là encore devant vous, c'est pour une analyse. Donc j'ai reçu pour vous une fois de plus Jenny Ala Oja, l'invincible, la lumière de la presse donc digitale. Bobby Songambeli babeta likofite bavandi la rapena lo yengete rozoka bino bongo biso bo dundango. Donc voilà, je sais pas, avec la permission de l'ingénieur Roméo, je vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour à toi Jenny Ala Oja, l'invincible, joyeux anniversaire. Merci beaucoup Suleiman Konde, bonjour NACP. Donc par rapport à ça. Merci beaucoup, joyeux anniversaire au Souetenga et bonjour encore Suleiman Konde, passeport rouge Mokonza école au YouTube. Donc voilà, nous sommes là, lelo toye le sujet à Sarah Bilengi. Sarah Bilengi toye bien biso sur la bolanda biso que azafi o ya sala émission sans tabou. Donc émission sans tabou bazolanda biso na biso toye bi que ils ont émission ba betra masolo ya sexe. Donc o ba betra masolo ya sexe sans tabou. Donc ba expliquer kapenzanya surtout en détail batanga loro ne loro na Congo nango. Mais si quand on a une impression na yo pe avis na yo par rapport ya ba genre ya ba fille au basara émission wana, est-ce que ils bien pe ba fille wana un jour ba ko kipe ko zala na envie to ko zala habilité ya ko bala ou pas? Merci beaucoup Suleiman pour la question vraiment posée nga eza très bien makasi. Ya liboso d'abord dans le basoulé. Oui, libale ya kitoko hein. Oui, libale elengi. Libale ya goût. Même to yengi nyo salivio mati okeyo zongi. Osuka kana libala. Osuka ka ouais moi no talibo moi na zate. O talibo fona bala osanyo stopé. Mais ça batu mususu peko. Oui. A côte ami côte sane de na monde wana loba ne peke ngande na zabo no bala kana ngati. Vi na nga no sala. D'autre part bango balobaka eza bien pourquoi bala ki saka batu pour parler de la sexe. Oui. Bala ki saka batu ba yebi makambo ya sexe te. Bala ki saba ndengo ya kozala parce que tolanda ba émission na bango alobi eza na basi musu na poto. Ouais. O ba basi musu na poto ba benga bango nga nzala mobile na nga na ko satisfaire mobile na ngai te na sala ndenge nini. Mais non bisco pe ko yeba ko sala rapport sexuel to ko yeba ngote ezaki lo mo ezaka ba prena ngo ba tuto ezaka na pe naturel. Tom so mutu so abota mané déjà azani dana ba avantage na ye ba ma ramener mo ba yeba sala ngo kito makasi que par rapport na oyo lakisa. Oyebi Suleiman Konde eloko nyonso na vie ba prenango ba eloko nyonso na vie ba prenaka mais o etali maramba sexe bilo musuna mona ngo ezala ka iné c'est loko mutu ba bota manango azana ngo parce que so totali ekolo o ba olo ba ngala ba mongo
bango baza bato babotami nango bakoli nango ti baba mike baolakisa bango donc bakoli nango eza pe na bato mosusu po eza na makambo po okende na yo po sali ba makambo bango mais mo babenga yango ndeni nakoloba terme mo boye loko ezaka yo te loba ndeni te terme mo boye ok na yo ok na yo pe no sali ba makambo bango te nde pe na basalaka mais mutu mosusu pe eza boye kamba liboso akiasa pe makambo ndi basalaka donc eza kati ya mutu parce que loko wana fait la kati ya mutu ya yebisanga vite ok nango yango ti mibala ngo na mokilo balimika ki kozana basi oyo satisfaire ye oyo aza bien total ba réalité beleza na mboka ba couple belezo kabwana à cause que moi ça zokora ko satisfaire mobalité mobala mais appena mibali mutu pe ba ko satisfaire basi na bango te ezali d'autre part so total bien ba émission sans tabou wana d'autre part peso aider bat mususu parce que mutu mususu ayebita ko apprendre ba la ki c'est la basala basalaka boye mais oyo ndeza ya mabe tozo boya oyo eza ya mabe komi siko ya pratique yo yebi yango te parce que to mona de ba réseau mo boye bimi baso ba yebite na talaki déjà moi mo abuti poto a moi salibala ako satisfaire mobile nete ayepena na ba réseau eza na Congo ba ola ki sapena oyo eza pratique pena en live ba ola ki sena mobile mais mona to ko sepla nango te mais siko ba ola ki sena mobile na ye na mobile mususu aye ko kuta na Congo mais siko yo mobile na ye na poto réaction na ye ayebite moi ça y est potoro ba ye vacances mais alandi réseau na ye azo ba idéologie parce que mususu to yebi pesa ba formation mususu ba lobela rama ba sexe à part noko ba réseaux sociaux bazo lobela sans tabou ba lobela pe ba sexe ola ki ndenge ba sala ka boye na boye mais oya fi wana oti poto eza histoire vraie ngamo na taliango bazo yebi so za na mobali il faut sala ka boye il faut ba lula ka boye siko na mobali mususu mais mobali aza na poto ayebite ma moi ça yo sala peut-être moi ça ko ba ay vacances peut-être moi ça yo ba yo sala makamna mais aye ko sala ba pratique au pene za boye on live pe ba image ezali mais abombi na kati yo ba bombi longi mais ko mobali na ye ayebi nzoto na ye bien ayebi forme na ye bien peut-être nga mutonga na yebi atana molili donc non reconnaître yo kizayo donc ata bombi longi ko mobali na omone mais ko na nyana lo ba pe boy d'autre part au monde teke ko kanga pe mutu na kisi za on pe kam bien ba moko po au lieu au souffrir bon futi ba billet au ti poto o yeki sasa banam ka kanga na kisi mba mo po to sali bien te alingo kaka akanga manuka bongo te ko kanga na kisi eza na mambo ebele sule oui papa fille yango pe ya ba sans tabou peso pas zolo pe mobali donc bosana ata ba fille na ba sans tabou ba fille bazo ya pa na mobile a pratiquer bon makamba ki mapa mibali na bon so bazo mibali na bon bazongi sa bango suite c'est ça parce que ba fille na ba sans tabou ba na mibali ebele na poto o basala ka ba rapport sexuel en ligne ka bon la monde WhatsApp et Facebook mais non ba mona na te mais mi bala na poto pe ba yaka ba bimana bango c'est ça yango zo mona na siba ba retomber zo ya après mi bana na ba zongi ba beba ba vidéo ebi eza cause ba biloko na nyoso ba ça OK ba to wana bazo la kisa batu ndenge akozala na mbetu musala wana c'est bien bon eza bien si ezo ele ba mais ba sala ngope na mais siko et comme ma bé parce que to comme on a pe donc ndeti to kolo ba ndeti ba ba fille ba sans tabou quand ba fille ba sans tabou comme donc na pratique pratique ce que ba fille ba sans tabou wana ba laksane longi na ebité so bango vi na bango bimba ba bulaka ke bo salara toujours comme salara ya YouTube na télé lo so YouTube bango ba longo lo biso nyonso to suka wapi mais siko faki ba envisager pe un jour que na okataka musalo ba vidéo na YouTube et ko tikala donc nous en avons semé qui nous en avons beaucoup kilo nous en avons bana donc bana pe ba comment na accès na YouTube donc à toute vidéo na moins de 18 ans mutu mo mutu apona ka so nota te bon ce qui moi na aponi que na ta la vidéo ce ko a tombé na vidéo ya bongo ya yo mama ate ça les passer non moment te que et poser problème sous l'avant toujours la question na question na yo tout ngala betulo li solo mo boy oui pasteur quoi donc pasteur Moussa Nzambe oui azalaka na livre ne mo boye ba livre ba fi ba porno azalaka na ngo les jours sous pasteur avandi na ndako boye ba sali Moussa Nzambe ba yo tala ye si ba yo tala ye ayebisi mwana kendo kozolanga livre na nga ona tanga mingi wana ba pasteur ba vandi ba yebi ka kezani Bible nzoka de mwana na atala déjà livre papa na bango atala mi po moni papa alandelaka papa mais papa livre ezaka Bible te ezaka nini
ça landela déjà yeba mona mambo ezala kuna donc papa tindi yebe mwana yeti ko yebeka mwana ye na umba mwa bimission obu na bat bazala ki na ba moni o papa tala ka bible baba batuni papa batuni mwana o livre papa tanga mikolo nyonso yango ba moni ba position nyonso nde ba like saka ni okozala na mwasi ni okozala na mobali donc pasteur amonyo donc par pena pa pasteur na biso ba koma na bango ko pratique bon to ebite so ba pratique yango ba like sa bande na église parce que biloko wana na église ezali biloko wana na église ezali ba edara batu ndeti ba femme mario babalani voilà qui ça bango ndingo kokozana na mbeto ndingo kokozana na mobali donc ekoma obligatoire ya nga nazoka mona lobiso eza na basi oyo bayebi na bango musala wana te to mibalo bayebi na bango misala wana te c'est que mabale epanzana parce que nga vraiment na part na nga na ko loba nazana nga contre parce que libala eza na ngoka basé na sexte. Ah oui. Eza basé na sexte tant to bala na to bala ni poto yebi so na vandi na ye en tout cas to ke musika so na vandi na ye en tout cas vie na biso esimba mais tant to lobi bon to koti na ndako libala to komo pratiquer na biso makamu mais ba bipe makamu nyonso e kontaka là donc makamu nyonso e kontaka e kontaka moi si fois ye ba kozala na mbeto na mobali na ye mais zate to komisa ngwelo mobu ya makasi tu vois to komisa ngwelo on est base to comme ça ngo base donc so yango ezo simba te libale ko ekoki ko vanda te or ki to ko po bongisa oui to ko po bongisa parce que trop tard ezate ah oui to ko bongisa parce que na yebi na église mususu pe na bate ya kango bate rango ba bengi pe na mutu ayebi makambo wana azola kisabino ndenge makamnya se sale marano ko zana mobali no ko zana moi si ba pratika ngo. Oui, c'est ça. Ouais, donc voilà, c'est quand on a un sujet na biso o poussé ngana ya molo une émission o. Donc Sarah Bilengi ba vidéo ne mon bezo circuler mutakala na kati ya douche. Azo se masturber. Sikoyo na ngena tuna. Mutu oyo a publié bongo. Est-ce que asali musala punda to sali musala punda te parce que Sarah Bilengi mono azafi ya sans tabou. Est-ce que ko publier mutakala ne e ko za un impact pinza na vie na eto et toucher na oyene loté. Sous les netinga pena likamwano lobby donc la monnaie en sens te pour Sarah Bilengi ça te kane mutakala na YouTube donc monde nakatote to nazwa occasion ça na émission une fois na tourner Sarah Bilengi so ndeti lelo olobi au compter nombre de fois au sala ba rapport sexuel et ils ala combien de fois Sarah Bilengi bisinga ataba 1 million de fois te bwina kokyo bosana donc ce côté ce ko muta niveau bongo yosko ozui au publier est-ce que wana pena ya musala punda to musala punda atabozi mutakala ne botambusi yango po yemo déjà sambusa yango donc tant à poster imaginer na YouTube donc monde entier muté tala pour Sarah la qui ça mutakala ya la poster on na YouTube te donc image zo circuler na ba WhatsApp ya batu ya on va ça un problème ba ça un problème pour anine mokilo mutala ki ça de mutakala la yé OK na Facebook au moni yango OK na WhatsApp au moni yango OK na YouTube au moni yango donc YouTube mais na zappe sur batu balanda biso mususu bozana besoin ya ba vidéo donc mutozana besoin vidéo ya Sarah Bilengi contacter nga na numéro na WhatsApp eza plus 33 753 35 20 24 plus 33 753 35 20 24 donc on continue déjà pour mutakala Sarah Bilengi des aboyé mon asala de ba émission sans tabou alobelaka de tout sauf rien ni on soit alobelaka alobi ezana bat ba benga kaye bala alakisa ba ndenge asalaka alakisa ndeni ezapena ba cop musu payer là on peut séjour moi petit poto moi outil poto aye OK séjour là a foutu un bon no zongi et bon autant bateau baza en poto wana ba c'est là qui sabiso ndo sala kasiko yo moko vidéo kete bon baba nga soutien donc so sambusi mutakala ya Sarah Bilengi musala punda bon na ngo telema luba po yé moko sa panja ngo kisasa mudumba donc il y a ça là ba rapport sexuel chaque jour en ligne oh asa fille en ligne Alexa lelo voilà merci beaucoup à vous tous qui étaient là branchés nous sommes vraiment arrivés à la fin alors Lilobana Soukapé au profito pesi bambote nomba mona batbolanda biso merci beaucoup Lilobana Soukezara na pesi bambote na ngai na Stepi Bisila le padre de la presse donc congolaise le padre de la presse congolaise Stepi
BBC la bientôt to lobaka te mais bientôt mbote belé na boss Jires Mboni tata mapasa bolobi mobali ya maman Karine Mboni donc na kata Dallas na kata Texas Dallas donc ba mbote belé ya yo boss na pesi mbote lisusu na batinyo salinga nga jala invincible donc babi masasi mindu ki se televi donc so lingo lukanga monanga ana Congo sur TV donc et pas boss Jires Mboni tata mapasa bobi ya banga te tata mapasa lubara direct ka banga te ya lubara. C'est ça. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui étaient là branchés, nous suivre donc de partout où vous vous trouvez devant vos petits écrans. Si c'est la première fois de tomber sur une de nos émissions, sur une de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur Congo Source Télévision, vous ne serez pas déçus. Donc j'en profite déjà pour dire mes grandes salutations, des grandes dédicaces, des gros bisous à toutes les personnes qui m'ont suivi, à toutes les personnes qui m'aiment, à tous mes abonnés sur ma page Facebook. Je vous salue, je vous dis des grands merci. Je dis aussi un grand bisou à mon ami Stepi Bissila, grand câlin, tout bisou. Câlin, tout sali. Donc voilà. Et des grandes salutations, des grandes salutations à mon ami Stepi Bissila, le padre de la presse congolaise. Je vois aussi ma maman chérie Rita Konde Mondele, fille à neige, na nuage. La pesi maman tepe dans toute la famille Konde, Joé Konde, donc Lucien Konde. Donc vous êtes tellement nombreux, précis la glamour, Normie Emile Escobar, je vous salue. Merci beaucoup à vous tous qui me soutenez de partout dans le monde. Donc voilà, on a besoin de vidéo, contactez na WhatsApp, nanga plus 33 753 35 20 24. Merci, retrouvons-nous au prochain numéro de nos 6 très belles émissions. Au revoir.